Mbote sengo ezali susu akuta na bino bandatu nyonso bosepelaka na émission na bino tous la pona mboka Congo émission oyo botuza ko sensibiliser parce que toyebi bomoni depuis vendredi ba émission zokota te parce que maman aussi azalaki sévèrement menacé na butu ya jeudi jusqu'à ce que même que non ba bebisaki groupe au fait groupe ya munene oyo to bana ko sala pona musala ba émission oyo tuza ko sensibiliser batu pona ko éveiller peuple congolais ba ni amboka lokola ndenge boyebi bazolemba te bayaki ko menacer biso bisika oyo boto sala ka analyse na biso ya mwana peut-être sali ke na mwa mikolo oyo bomona ke ba émission comme tel ndenge tuza ko sala musala ndenge tuza ko sensibiliser ndenge maman océan na biso ba prénom benga tokena yi kotala mosi ande na biso lik mulopo oyo boy mobile naza na prison tikala abandonné mais biso quand même na fondation océan du Congo na bande ko Merlin vuvu na biso ba résistant tokendaki wana ndeko kabuya pona ko assister moko ya muninga na biso oyo boy azana zemi oyo bino boyebi alors ça plus tarder bande ko ya océan du Congo ndenge to yebisa ki bino eza pas na mawa parce que tozo ça la conférence d'image ndeko Merlin vuvu Maman Océan, Ndeko Trésor King Bukele, na résistant Bruno Mimenga, toza na conférence de presse oyo boye. Tozo talisa ba ligne ya sika au peuple congolais force ba directive wana. Parce que to moni makambo ndenge zoke na moka. Makambo zoke ne mabe. Jusqu'à ce que makambo oto lo bango avec beaucoup de kanda. Félix akena Nairobi akaboli ba bongo kune pa ba résistant o ba uti poto ba diaspora ba bunde bitumba tant tozolo baké ezana ba résistant misusu ba diaspora misusu bazo ko mebenga ba résistant mais baza ba résistant solo te. Comment est-il possible biso tout oyebi Félix est depuis na pouvoir ko sa eloko moko te lelo oyo bo passe comme na mboka kureza lisusu te ma eza lisusu te. Mais bande kuna biso ba futi ba avion balandi Félix na Kenya bisika oyo Félix akabeli bango $25,000 jusqu'à ce que mimi ba mesu na bitumba la police ya Kenya nde mutoki ko kabola bitumba na et suki wana te Félix Moussa na akozwa ka ko kabola ka ba passeport diplomatique et pas Jacques-Claude Van Damme akomi ko kende kokota na bakaba officiel na biso ba ko yamba tozo yeba te soki parti lokola UDPS yembo konanu aza incapable ya kopesa ba carte de membre na ba militaire na bango mais comment est-il possible azozala na mission na courage wana ya kozwa ba passeport diplomatique ya kopesa ba tulukola ba Jacques-Claude Van Damme tandis que tozana batu oyo boye ba wi ko mériter kozwa ba passeport diplomatique yo na zo ki tana réfléchir ngabe c'est mutu ya Félix parce que zo réfléchir bolimbisi tango Jacques-Claude Van Damme a eu passeport diplomatique. La métourne musika est-ce que docteur Denis Mukwege n'a pas un passeport diplomatique? Parce que Batoua va représenter Mboka valablement, parce un passeport diplomatique on a été. Mais comment est-il possible Moutou théâtre Moro Boye à Botama en Belgique, on bobiso tout au yebi que non Jacques-Claude Van Damme à Botama en Belgique à qualité na âge comme nango mais le oyo Félix a ko Salix soit na ko kabola bango ba passeport diplomatique tandis que Batou lokola ba docteur Denis Mukwege ba maman o basara ba robot roulage ba professeur na biso est-ce que baza un passeport diplomatique yango na zo bengi so mona Congo makambu oyo boye na bisa kibino awa boye élection ezalite bomoni pasi na mawa président Martin Fayulu a Soran a kosa na déplacement ke na Mbandaka kolongwa na yo le fa ke na Mbandaka Bikoro tozo comprendre te bande wona ngai. Comment est-il possible la délégation à président Martin Fayulu et où se déplacer na Bikoro balongoli ba pont ba buki po et pas aventurier gouverneur au Bobo Boluka sans pour autant que non délégation à président Martin Fayulu et se rendre compte ni loko wana. Ya mo ko biso to mituna. Donc biso ba to boza pemeni ya président élu, bon ko rendre tâche facilité. Parce que mutu ko président Martin Fayulu ko subir ba humiliation wana te. Yango na président Martin Fayulu na kosenga etake mokonzi na ngai okata nano ba tourner wana pour éviter ba humiliation oyo boye bino boza bato ba ko saka na bino te. Donc moi je pense que na minute oyo boye président Martin Fayulu président eli kata ba tourner na onyoso oya tozala concentré totia batu oyo boye rapport de
système bagbeza banzete soki mai bazwi banzete wana batie pour que no mutu kata mewesa ni eleka mais siko bakati yango balongoli banzete wana babwaki moye président Martin Fayulu kati na ngambo mosuku na mbandaka 2 ezalaki te oyo eza soni président Martin Fayulu na ta oyo boye il faut tozonga totala ba base tobunda mpo na mboka parce que ndenge esalemi wana alobi ntango okenda kasai bakosala yoka ndenge wana ozomona ke du jour au lendemain bakohumilie donc bakohumilie te bakohumilie peuple yango tozobengisa na 7 Thérèse oyebisaka biso révolution soulèvement populaire yango tozobengisa bino balider ya lamuka tozonga na nzela oyo bo tobandaki nango le reste wana bareforme bamakambo mosusu tokotala yango na nsima toloba wana monoko nini peuple congolais lelo na mbandaka moto ekopela basali mama na désordre na mbandaka mpona acte elekanaki wana ya humiliation président Martin Fayulu babuki balongolaki banzete wana mpo akasaka ngambo mosusu pillage coup de chapeau na bandeko na ngai bangala mibali nde basalaka boye biso epa na biso na équateur basalaka maseki te boki jamais koblage na bato oyo bobaka kodefendre valeur ya mboka yango wana bokomona biso babino mimenga akila wana eza kati na biso bandeko na ngai ya mbandaka bokungu inkela coup de chapeau toza ensemble puis bagarre oyo boye tokontinue ngo ntina na suka jusqu'à ce que peuple il faut amona victoire na ye lelo oyo boye ntango tobandaki koyebisa bino ke procès ya Serge ozalaki théâtre de chez nous bato bandaki komona biso mitema mabe où en sommes-nous aujourd'hui? Kamere moyibi bato tu kamere moyibi lelo oyo boye nalisa bino na émission mosusu kamere basukoli kamere azongi donc kamere etakite à tout sauf rien ce qu'on a zombi tout na vraiment bino bato ya Congo bandeko na biso ya UDPS peuple congolais boyo kangai na lebisa bino kino élection ezate skelete élection ezali te bandu bana ochanga tembe no kamere yo wana ekozonga donc bakonde bango ya Nairobi ekokisami kamere premier ministre 2023 kamere candidat président Félix premier ministre bakomi kojouer na biso à la Poutine makambu oyo boye kamere bakoki jamais kosambisa kamere mpona 57 millions de dollars projet wana nyonso ezalaki équivalent ya 750 millions de dollars américains Félix mutu azalaki mutu oyo boye soki normalement tozalaki na mboka oyo état de droit ekosalema mutu oyo balinga kanga batie na prison c'est Félix Tshilombo bayebisa bino vérité 750 millions ya projet babimisaka wana ekenda wapi Félix bandaka koloba epa na biso rétro commission COP bakangela yango mutu te pourquoi bakoyebisa bino vérité te na kati ya procès ya kamere bomona batéâtre na ville ya Kinshasa c'était prévu batonga 10 sauts de moutons batonga seulement 3 sauts de moutons et puis baso de moutons na nyonso etie bafisire ekomi kobukana tala makambo ekoleka na mboka na biso 190 millions de dollars américains projet ezalaka mpona makambo ya base gaz na mwanda mbongo wana ekenda api tala bisika bazwa koaveugle peuple congolais botala bamoteur na kotangi na bino yebisa bino o makambo na lobo eza makambo ya se ya mai nakozwa wana se ya mai 750 millions bayilie mbongo wana kamere na Tshilombo me babimisela biso 57 millions kamere ayibi kamere akoyiba 57 millions te donc botala lelo oyo boye kamere aza kotalisa ete non ye nde sikoyo boye le faiseur de président na Congo asala Kabila asala Félix lelo oyo boye ye wana balibere kamere peuple congolais boza wapi bolamuka boya totelema tobunda bomoni nayebisaka bino bandeko na biso ya diaspora bosoutenir bitumba oyo boye bosoutenir biso na bitumba oyo boye mpo tobengana bato oyo boye lelo oyo bomoni 750 millions de dollars bakosi biso ke 57 millions de dollars bayeli biso na projet ya 190 millions de dollars ya base de gaz projet ezalaka ya base mpona koexploite bagaz na biso na port ya Mwanda projet nekenda wapi bandeko na ngai UDPS 65 millions de dollars ya port ya nini ya mboko ya Kalemi mbongo wana Félix a disparaîtra yango kaka boye esuki wana te botala baprojet oyo kamere bambongo bayibaki ya bosa siko basommation mais kuna bakoyebisa biso mbongo eza te nini boye botala bino moko ozwi 750 millions de dollars ozwi 190 millions oyo kozwa lisusu 65 millions de dollars américains pour la construction ya port ya Kalemi soki tokiti muke 240 millions de dollars pour la construction ya banzela na kati ya projet wana
batia ba province presque tout sauf province Banunu na province Équateur. Tala mutema mabe. Na dabi awa boy, bande ko na biso o baza na pouvoir bande ko na biso IDPS. Baba na ko sa nini awa no, tribalisme bana kisa ngo. Mais quoi ba ki pa ba monter. Et puis na makamo uti ko lekana récemment aya mama ona Dominique. Oh non, balobi ba kasa ba ya kamwa. Bon siko pourquoi siko na makamo ba kasa ba ya kamwa pourquoi ba bino bande ko na biso mbujima inde beaucoup. Est-ce na kasa ba lu bezaka ba mbujima, eza bande ko na biso mbujima. Pourquoi bande ko na biso kana ba lu makamo na ti. La dimension Félix Azumbo a commis yango. Mbo komi passoir. Ake awa na Kenya awa boy. Bandeko baza moins compris, ba ko comprendre te. Oh non, Félix aboy ko besa kaka même bote. Botala a commis makasi. Tala boke bana buzo bana bino. Bino bandeko na biso ya kasai. Boke bana buzo bana bino. Comment ko besa kaka même bote. Eza intérêt peuple congolais, état peuple congolais na nini? Et donc, il y a mieux important, Félix est de fait quelqu'un au compte en Akatia, Makamouya, pays d'Afrique de l'Est. Donc, Nenezawana, Congolais, boye, Bakebambo, on a fait des taxes, mais pas, Rwandais, Barokoma, Kozoua, Minéré, n'a mis ça pour autant, foutre même taxes ni impôts. Donc, vous perdre, et comme si on a un avantage à Rwanda. Bisous, les Congolais, tout le monde, Rwanda. Café, Nabati, Nabamo. Tela Bissika Félix, a commis Mamboka. Donc, c'était prévu encore Rwanda, Manakoya. Basombi biloko pa na biso bafuti ba impôt donc na Félix ayo kota na makambo wana ba groupe wana ba pays d'Afrique de l'Est donc ba Rwandais ba Kenyien ba Sénégalais ba Burundais ba Ougandais ba okoma ba koti ba juna ba so tuni ba mu ba ni to komi na coopération donc libre échange tala humiliation place mbogo okela donc la seule manière oyo boy obino mituna bino soki ezo sa ndenge nini Félix opo a fait Kagame mbote et ça lini mais to mona ki bango pa bakuta na soma bazaki na Jordanie no n'est-ce pas pesa na kimbote tala bonyama bolema ya bato to sana bango wana zama bolingo ya Félix na Kagame la république est gérée selon la république baluba Rwanda nde boko gérer mboka ya mwana to soki wana te bande ko na ngai projet ya 32 millions de dollars américains oyo boy nde ba proche ya Félix ba uta Belgique John Tumba na tangi kombo na ye mbongo na yibango aliango et puis lelo o azonga na mbongo na bango bokomi koyoka vérité na makambo ya Kamere pour vous dire que baza ko endormi bino baza ko endormi peuple congolais la muka bota la prix ya pétrole bota la prix ya carburant bota la prix ya biloko mati boza wapi botele mabobo sa élection na mitu na bino boya to sa la force to bengana ba Rwanda to bengana Chilombo mission biso to za nango révolution ou rien yango wana bomoni bande komisio ba ko tuna maman Osea tomoni Bruno Mimbenga ko sala conférence pour ba makambo ya révolution est-ce que bosana bango ensemble bande ko toza ensemble parce que biso toza ba rescapé de la république toza maman Osea de Comerlin vous Bruno Mimbenga les résistants de ko Trésor King Bukele na bande ko nyoso oh tout tolobi il faut totala pona mboka donc dimanche wana le 17 oyo boy congolais nyoso ozoya za conférence à kafu oh toza ko tia pembe sur pembe. Parce que awa boto comme on a aventure l'équipe ba humiliation to so baté nini loenge ni balinga ba mboka yangwana bomoni biso to lobi il faut tozongisa mboka na rai est-ce que tant ba comme si caméra comme homme libre donc caméra zongi na ba droit na nyoso ko postuler est-ce que ba projet anda ko 1500 maisons tant ba libérer caméra mbongo wana zongi o ba yiba o botila lo ba matériel misotika na port à Tanzanie. Bon, qui c'est là-bas, tout bata pour rien. Il de pèse parti de voleurs, sans idéologie. Bozimbo kaboteki. Moko na kati na bino za conseil à Félix. Wakanda soki nani. Yo wana lelo auti conseil à peuple congolais bolimbisi à comprendre que non, to sali mabe to trahir peuple congolais. Lelo oyo boy. Tant bino bande ko ngai de pèse bo s'apprendre à Kabuya. Kabuya ce n'est pas le problème. Kabuya oya maman aussi ate. Kabuya oya bino CG na bino parti na bino. Tango bino bozo benga Kabuya mais Kabuya continue ko yiba mbonga continue ko s'enrichir. Boya to ça la bloc to benga na batu obo, eza la Kabila, eza ba Rwandais, ba Ougandais, to benga na bango une fois pour toutes. Lelo oyo boy na go mande na zo bisa bino parce que makambo eza makambo ya mai. Botala niveau to komi, ba officier congolais ba komi ko recruter ba Rwandais ba ko se na kati ya la police officiellement. Officiellement j'ai dit officiellement. Chers Congolais, mboka et perdre bote na kati ba association nyonso tokota komesa
CERGL, CPGL, Afrique de l'Est. Peuple congolais a gagné nini. État congolais a gagné nini. Et puis, les procès, nous sommes procès Cameroun. Oh, le lobo, quoi quitter Cameroun. Cameroun a commis l'homme le plus incrédible. L'État congolais a gagné nini. Chers Congolais, la révolution, c'est maintenant. Ils ont l'obité. L'espoir de nous, les jeunes, c'est maintenant et non demain. La jeunesse, c'est l'espoir, ce n'est pas l'espoir de demain, mais c'est l'espoir de maintenant. Ce qui te dit, état de nous, je vous dis ici, c'est que nous sommes tous soutenir pour que non, il faut aussi en avoir. Donc la seule manière où nous à Félix, c'est d'une manière brutale. Il y a un ici tout pour soutenir le combat. Parce que la minute côté la crash politique, toujours sentir force. Parce que y a Félix a respecté le col Félix a respecté Kabila, na Kagame, a tout ça a caméra. Le col a un rapport de force. Il y a un biso ba leader, autre so binisa mitu, biso ba leader d'opinion, ba jeune botobi non, biso ba résistant, to yi kotika makambo ote, il faut tout ça nini, to orienter peuple, to telema. Nenga bomona ki biso to zaki makambo ya ambassade de France, to tali si bino que non, il est tabo revoir façon na bino. Tant que Félix a respecté ba tout donc seule manière biso to ko ça Félix, rapport de force nanzela balabala, o bezo senga article 64 ya kobengana Félix avant 2023 parce que Félix a mboka teki mboka pesi ba signer ba accord minéraux, a signer ba accord bilatéraux na ba pays wana mboka eza ko bénéficier de loko moko te courage suna ki jaze za la raté li peut za ki 200 francs comme 700 francs ou za ki 300 comme 1000 francs donc transport vie zo za la passe bino ba gel biso ba gel to vandi to kangi maboko to za la nzamba sana bomoni lelo ba pasteur ba trahi bino ba passer bazo so ma mituka ba Rolls ba mituka ya luxe botala mutuka ka 15 akobima na mutuka ba tiepe na matriculation na kombo na ye bino siko bandimi o bokena kolekisa batana bino na l'église ya binzamiza botala bisika oyo bobato ba koseka bino oyo mususu wana ba 10e mairie ba tiaka suki awabo après avoir escroqué kozwa mbango mabonza bokena kotia ye wana ko bala mosi ya juif bino ba congolaise. Pourquoi vous comprendre dans un message biso donc indiquer bino donc talisa bino que non pas pasteur obo ba ko escroquer biso bo pesa bango confiance on est botel mato munda pona mboka bango wana bazo soma mituka Alix yo siko mondimi mukoni no soma mituka Alix ko ya kakenza ota mwana ete ya bino epesa biso mael tango biso to bengisa bino boya to bunga balabala to benga ba Rwanda to benga ba Uganda bino kaka bo croire na batwana nena bonke frasita to aza moko ya batu obwe akenda kuzo mbongo pa ba Rwanda frasita to akende pa Paul Kagame bayamba pa Yoweri Museveni bango to ba pasteur bo mona bango bikisa binzambi obwe pourquoi bino ba jeune na Congo bolinga kote le maté bande ko ngai ndena bisaki bino mama osaza ki menacé groupe ezaki endommagé pa ba ndeko na biso ba voyou obwe bo soutenir biso dimanche où tous en conférence tous au lobela important c'est la la révolution massive où tous au pesa mot d'ordre dialogue biso de participer na buso ba wana te ni moi encore babiloko nyonso bango bazo proposer wana ndena bisa bino liboka pilipi de sila sona mouvement wote au mona soso akabapesi plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boko komela biso lisongi na bino pe boko sunga biso pour que no baction auto zo banda ezo senga ba moyen ki Paul Kagame ki président Blaise Compaoré kwa ki diaspora burkinabé basala ki force ba préparer ki lokona pendant 3 ans esenga ki bango bakangisa ki mbongo une affaire à 400 millions 360 000 dollars tinde bomona ki ba jeune ba sensibiliser ki nde ba bengana ki ba Blaise Compaoré nde bomoni lo o Burkina Faso nde banza na nzela ya voir développement ya bandeko na biso ya Mali mais oyo ya biso diaspora bango na ba misusu ba oti ko bunda pona mbongo 25 000 dollars na Nairobi par Félix tous en a besoin na bino ba diaspora to simba na maboko to koisa bato oyo merci na suki awa boye nde tolobaki toujours ndeko na biso emeneza na morgue soki pe bandeko au travers mama Océan boyi ko soutenir poto kuna ndeko na biso résistant ekozapelo kwa malamu numéro ezali plus 243 81 73 11 702
moko na bino mobundeli ya mboka na kombo ya les résistants Bruno Mimbenga bandeko bozo tuna mituna que Bruno aza na conférence de presse tout ça ensemble eza lisanga ya biso babundeli ya mboka ndo moni tozosala conférence de presse wana mpona kopesa vision na biso utalisa ndenge nini mboka ezokende et puis dans les jours à venir l'activité autre aux en intérêt. Merci Ingeta.